Zomona 280 300 l'accent yango ya. OK, d'accord. Na le mine tiabwe. Oyoki solo. O na yoki solo. Solo ndenge nini. O na zoka solo mone tini na OK. Bongo awo mone oyoki solo ya. Oyoki solo nini. Na zoka neti solo ya nini. Azo comprendre awo distinguer solo te. Na parce que yebité. On l'a bien na bimi na libanda na moyi na la kisi tisiango mibale boye. Amoni nga na zo lingo zo briller zo comme mafuta. Ah, wana de super scène parce que na moni na magasin moko wa na avokende Barbès na moni ngo kuna ya zo linga mafuta. Nabi oui, c'est là le problème. Tango bo mona ka super 280, 240, 320 ezali mélangé avec pétrole. Ça va bengango super 120 et ça super 100 super 320 ils ont mélangé la policière. Donc cela veut dire quoi? 45% laine et 65% policière. Yango na tango ko la tango na nzoto. Soki moyi na biso Afrique ou bien moyi ya poto ndenge suo kwaka. Okomona ko sentir nzoto comme trop moto. Nzoto wana ta moto, cela veut dire quoi? Pétrole parce que ba sali yango na pétrole. Et ici on attend aux la telango et que ça l'ondengeni tant to transpiraka nini to respira na ba poil tu za na ba trou ozomona et tant ezokota ezeko transmettre yo moto ya pétrole wana na makila yango mona to bela ba tension au moins so mona cancer ba mso ko mona moko et bimisi ba bouton c'est ça. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolo bela vie. Mystère Siatoli. Nazara moninga na yote. Nazara moninga noté. Papi Gen tolo bela vie. Avec Adil Odolé, c'est le jeu, c'est beau comme un 2 journées. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Ouais, tu n'as pas Papi Gen tolobe la vie. Hein? Papi Gen n'a pas dit le générateur de pluie. Beau et élégant, sans conquérant. Donc voilà. C'est pour toi. Nazala Mounina na ote. Nazala Mounina na ote. Yasuka, Nazala Mounina na ote. Donc comprendre, hein? Si vous pouvez comprendre tout le papier gagne. Nazala Mounina na ote. À suivre. Nazalaka moninga note. Et puis n'a tigala jamais qu'on a moninga na yo. Humilité, simplicité, c'est moi Zaïrois. Tolobe la vie, monde entier. Site. Na pesi binombote partout, bande ko bolanda biso à travers Tolobe la vie officielle. Vous voyez que miko tozama ba découverte belé toza ko sala. Merci la grande équipe à Tolobe la vie, merci na Washington 4 fois prêtre l'honorable Eric Chimano PDG authentique, puis nous Agostino Masso sa papa social. Awa tozana 13 rue de Dijon. Et pas yamutuna biso tolobaka chaque fois à bière play, à bière de play, yamuto alati sakaba play, yamuto alitsaba artiste. À la personne de Andy Riss Yeyo. Andy Riss Mbote, boni. Bien, bonjour, Papi Gen tolobe la vie. Eh, t'écoutes nous les lots, bien avant d'ici. Nous la voiture pas là, Yomoro. Alors là, Andy Riss, Andy. T'es toké malé malembe, kobanga na ote, kobanga na ote. T'es toké malé malembe. Déjà ça va, santé très bien. Non, ça va tranquille, on est là. Na tolobe la vie to sola na biso. Eza na onité. Andy, nangina ba d'abord, tout son nom si mamuke. Yo okuma poto na agene normalement. Bon, on a un poteau trop moins moqué. Ouais, un poteau vent trop moins moqué. Zana moi, likanisi ya Yambola Théo Yaki poto. Moins de 10 ans. Moins de 10 ans. Dans sa dit au Sali, 40 ans na poto to ba. Faut calculer, je sais pas, ça rage. Voilà. Bon, alors, Andy Riss. Nasi ton Yokomaka et Zalaka série à Bafan français.
Ouais. Sikoyo moi différence pezali na lelo différence ya munene. Ya munene. Différence munene hein. Yandé ni franc français ba bezaki lengi sont des aïndé. Ouais, franc français zaki lengi puis coopération zalaki bien. Mbongo za ko monana. Ouais. Si do sera munde neti moi blende baloba. Mais oui. Oui. Sikoyo ni sala peki no munde la muka. To yana biso na masolo mais to continue no boy. Bon munde la muka c'est biso moko ti. C'est biso moko. Biso moko to fungoli munde le maelete. OK. Sikoyo yaka poto ba parents batindaka yo. Biso to yaka famille mobimba. Boy na mno vana poto. Ouais. Parce que père n'a pas l'école à Saint-Cyr. Après, boy na mno mikili. Mais sikoyo tango ki poto. Di quand c'est une père là tiki bino na poto zaki nini. Bo tanga to za ezende mo tanga. Mais tiki à l'époque père fali ngamwana nazala. Bien. Parce que logique pour nanga père nanga zafana sa l'armée de l'air. Nazala pilote. O tanga pe o domba pe o tanga na mikili. So tango yo yaka mikili. Tokenda d'abord. Okotaka millier ndeni. Bon, nazalaki babenga ngo mère nanga moto. Na benga zo ba oncle. Mais ngana benga ba grand frère parce que bango ba tout kolina bango. Bango to bakina makambo masolo. Jacob. Et on a baki ba entourage mingi. Ya ba grand mingo na tanga ka mingi ya bakina tuna yebtanga ka wana parce que bango bazaki na kacha ba matuana. Dans kacha masolo ne okuta so bakino bele na kacha voilà parce que grand frère nanga zalaki muta masolo wana. Ozara na Paris, ozara na province. Ngana vandi trop na Paris. Tetango yaki wana po ya komona makambo wana ozara parisien to utaka ndibana. Parisien. Ozara parisien. Ouais. Ah OK. Je pense neti banani okutaka sérieux wana tango yo yaka po tango yo koti na millier banana nakuti bela nakuti ba mutaliboso na beau frère nanga modoko Jean Franco Ferré nakuti ba VH movoto ba ri papa ba vie Kano ba Titi Levallois ba Sisi Selenge ba Chirichara okutave ba Venyaka grand frère propre. Ouais. Ouais. Bavie nanga. Ouais. Bavie nanga i bakopa kabuya. Bavie Anissé Pedro. Wana na Château Rouge. Bavie nanga wana Château Rouge c'est bandit. Ya José Wanduka. Bavie nanga Wanduka. Wana Château Rouge c'est bandit to le bandit. Château Rouge ezaki nanga ba tailleur, ezaki ba indien. Ba indien. Boye koma ya bisonde. Magasin moko ezaleka moko ya liboso na Château Rouge bazo bengo la Njiloise. Ya mwana njili. Ya mwana njili, ya mwasi. Texte wana leki na mobile. Akoma na village chantier comme ça. Voilà. Siko kotaka na monde ngonde siko tango osepelaka na bigi makamsu to na biso teme osepelaka na monde on a découvrir ça dit au monde ba play kuna au monde l'art to monde nipo osepela na mais ça qui tout ça goût au bin mo ba pesa ngo kombo on a 20e coopération ezal kwa kindoki tango koti na milieu wana uzomona l'art pesio goût et puis sur goût après au côté masolo puis mbongo wana ya babenga ezambonga kindoki tiko sero na wana neti bina ko coiffer na bazeti na ndo coiffer non parce que chaque moto azalaki na spécialiste na ya makambo na ye donc nous avons une spécialité na ye na makambo na osala voilà ko pesa na makambo belito amso bateka bilamba bamso babetaka makambo bango babaya bamso babetaka na bango pondu est-ce que vous comprenez vas-y na makambo ebele voilà Andy Iris Togoya malé méthode découvrir maintenant bato wana nyonso wana ya kala wana tango mona bango lelo po ebele beta mso batika biso mais oyo mona ka lelo oyo tango mona bango santa esala kondeni
Bon, surtout, batiki biso vraiment que nous avons comme côté bazawana. Bah, au bazalia, on a respecté Rabangotou. Respecté Rabangotou. La SAP, tant va la SAP, parce que question ba non, SAP et Outa, na Congo Brazza. Surtout yo yaka sérieux on a déjà. Quand on nombre de non la SAP forme à cause de bêta, ils à côté. Mais vraiment, SAP est vraiment Brazza. Na repris ce exemple mon con. Vieux Titi les Valois, vieux Kano à Koufa. Ozomona. Et l'enfant mystère. Vieux Kopakabouya. On a battu à Tekande Bilamba. Vous comprenez? Ouais. Et passé Congolais, la Brazza et le Caliboso fait Lamba. Et puis en Europe, tout awa, Bilamba et Boutagana, Italie. En Europe, hein? Vrai Bilamba ou en Italie. Bah, vieux tout, bah, ok, nous sommes retour, bah, ok, en Afrique. Il faut que na muninga na yemoko, ou Boutakenda Italie, aya ka oteke le Bilamba. Vous comprenez? Voilà. Et en Italie, ils ont deux villes qui étaient vraiment puissantes à Bilamba. Ils ont Milan et Firenze. Si on a série, on a dans le lobby, si on a bazaki, banan ba yebaka déjà ma solongo avant. Mais bah c'est belle, c'est un tangi bango qui sa polémique. T'es naïbi, naïbi, ma solongo utaka pas bali, à tout pas bazet. Toi on a deux styles à Bilamba différents. Est-ce que tu comprends? Très bien. Congolais ont un style né mususu. RDC peut avoir un style non mususu. Mais attention. Na Congo RDC, il y a des Congolais de RDC balataka classique, balataka pe nini mais soka lati olobate ko za Congo RDC. Mais na vanda na background mingi ba yebisanga que la majorité batuana baleka na Brazzaville. O balata classique quoi. Na ko un exemple. Vieux Roberon. Vieux Wanduka. Azoki de Brazzaville. Ya José. Oui, Biango. Vieux Nanga Akufa. Nani. Vieux Kano. Ozomona. Na cité encore les sous nani. C'est qui encore? Jean Simayas. Et non. Comment on l'appelle? Cyril Kina. Il y a Kolimena Brazza. Est-ce que c'est mon Très bien, oui. Massa Nanga Koufa, Moussa Mouanakine. Vienanga Marai. Marai. Est-ce que tu vois? Donc, pour te dire que tout ça, comme Moko, mais toi, on a deux styles à collater là, mi balayés différents. Donc, ça n'est pas autant. Non, que c'est à l'obara constaté. Non, que c'est la vérité. Non, plus exemple, Papa Wemba. Vous comprenez, non? Donc, c'est ça. Vignarka. Nana vie moko boye asali émission na mola. On a vrai petit nyarka. Mais likambo makamba lobi mingi c'est vrai. Wana ni comme les okimanga. Sheria Wendo. Sheria Wendo. Na to sa ni émission pe lobi na pesi mbote chez. Ouais. Makamba lobi vrai. Même el moka lobi que c'est mo be nyarka atika ka bango parce que azaki vie moko aki se redécouvrir sur petit naïe. Parce que vieux nyaka qui petit vieux moko azako linga moto faut un grand courage. Faut un grand courage. Grand courage. Mais c'est vieux qui était à cause de la côté place boy à monio que moto na lati bien mais c'est le cas monioté. C'est quoi on a bien à l'époque. Na kine zalaki venyaka. Si on a Brazzaville nazaki prêtre. Namikil. Ah. Mais basé belé Nonongando. Il y a Francos. Il y a Nani, comment il s'appelle?
l'enfant mystère akufa. Affrontement bezaki entre bon ba saper ba. Mais botela na programmation, bokomo na so telle programmation. O nyar kayemba. Ba congolais ba mingi kuna. Alat ensemble à cuire l'enfant mystère. Bokomo na ngwana. Papa wemba tanga passa na télévision la ino. Amemaka combien de congolais ba kiwana. Et combien de RDC, combien de Congo Kinshasa. Ali les demi-heures, il était là. Harry Papa, il était là. Capo, il était là. Mais c'est quoi, il y a pour guerre, moi c'est moi guerre à Bilambe à la Congo, Brazzaville, Congo Kinshasa. Moi guerre pas. Yo, moi là tout nous était parce que yo za la bière, yo yambalo tout le monde. Yambalo tout le monde. Mais c'est quoi yo na kati na yo. Tant au monde na penza. Boye proclamation bimi vena biso achama voto na pesi mbote tanga ba proclamation sikoyo et ça on est en moment na batu so tanga yo même no moto ya batu so tanga wana pona yo ba yebi ouais tono ki polémique non ça c'est vrai parce que na mona bango tout on veut que ngala compte à tous les milliers même à Kino plus que à Brazza si na yebi oui bien go oui aux plus Kino que Brazza oui voilà. Donc, c'est de comme il le bilanga ser nanga le risque la congolaise que son âme repose à Pazalo Bananga. Eh, Kanananga, na bateau est bien. Mais na boy Brazate. Tu as bien sûr la bateau moko. Mais le problème c'est quoi? Il faut avoir, comment on appelle ça, la respect. Il y a qu'on respecter surtout mototé kakelamba. Il faut zara muta batonyo surtout. Mais c'est que via Chatanga Kabatotoawa, na yebi que oui, c'est vrai. Yepsepsona nous. Bali est belé sur la tire beta. Et voilà, ils ne relaxa que chaussures, ils ont bien tenu. Au point ni style on est il y a beta là. Aux yeux bon soute. Parce que si on t'a bêti, il faut comprendre que non, on est code. C'est quoi yo? Ba beta comprendre. Non. Oui bien remoko elambe zelengi. Oui bien elambe zelengi. Soko lati lamba. Au kangi cravate no, au tche chaussure na yo, au tche chemise no. Hein? Au mitali yo moko na miroir avo bimananda kuno. Au mona iloko moko salaga. Pour ça ko lieza soutien. Yango monaka via chalobaki ndeni na fête bokina ko lia. Mais vraiment soko lati là-bas gwa ko lieza ka cité. Parce que ozo pesa teni no valeur. Ça c'est vrai. Yo so mona tiki lambo bimina moi soko ke no bina ne moi ça télémission bi photo ke no bina. Nano mona ngode. Pona nini ndenge mobali na bongi. Et pas zo linga fou a tellement mutali boso ba mona ke yena mwasi ne ba bongi. Est-ce que tu vois? Congolais suko ya lingi loko wana. Et bon taka makolo wana. Mais pona ba ala sabango ke na ye. Azo sepe la guna ye. Donc azo signaler batu ke je suis là. Je suis bien habillé. Parce que tant que qui dit bazo tali to bazo ka musique akolo amoni ati makolo fatala eti tanga ko tala ko mona siko imaginer. C'est comme ça. Ce qu'on dit risque au kotaka siko na monde il y a Washington na pesi mbote belé honorable. Au kotaka na monde il y a bilamba au kotaka ngondengeni et puis goût ya ko sali sa maison. Bon, monde ya bilamba na kotaka yango Moutali bosso liboso na côté monde de bilamba d'abord. Na remercier bato d'abord banda ki liboso parce que ngate. Bato banda ki liboso ba vie faut respecter bango. Omoni. Gianni Umberto. Congolais de Brazza, akina magasin. Vienanga Eric Lema. Mutazala sa ba musicien liboso. Akina ba Eric Lema njela. Akoma soki na province soki wapi. Tokoyama Attila. C'est un styliste. On a besoin de la comptoyer. Tokoyama zaka na Château Rouge. Azali na nzela na nga na liboso. Ali quand même awa tout. Je crois Mikolo a kekin. Asa la kito sola na kendekin. Nani encore. Mon frère cousin nanga Igor Mombenga. Bazaki na magasin na Rimele. Aimé balaki na magasin na Rimele, balaki na magasin na Strasbourg Saint-Denis à l'époque. Wana batu bapesi ngai goût ya kosala
kena kendele chiki na yeba elamba na yeba tisi na yeba léona comme silis. OK, on peut chiki. Ouais. Vous comprenez? Et tant on est qu'on comprend que non, mais Congo tous les deux toujours le bela bilamba ba concert ba bazo côté belé mais ba vie na biso ba sali l'école ya kotonga ko silis na bango mais bazo tchango na niveau mondele pour azwa diplôme mondele té ngana ko sala ndengini ngana fina ke ndela ntpo na jolango diplôme tango na django parce que mondele apesanga valeur et à l'époque il y a que ça langa bongo pourquoi j'ai travaillé avec des grands stylistes bah grands magasins les autres ne savent ça on a sur mesure mais ce que na bimi c'est loko nanga mondele a protéger entre mondele a sali la ngombonga ngini la ngana zui nangare est-ce que tu comprends mais non il y a un problème. Après, tant on est que avocat le bilan, mais non, mais parce que tu ne peux pas protéger. Il faut protéger, il faut ça la marque, non, au protéger. Et tant on a ça les locaux, même les réseaux qui sont le but que les alliés, maison interne au protéger. En cas de mutassali, on a les plaintes à foutu en bongo. Les Cambouanais bima cheveux nanga mon abossa ni kombo na ye abimisa ki marque moko boye bazakola tanga bazabenga nani Zamamoto soki nani Kazamoto. Je l'ai salué en passant. Tchétché. Le véla, il était venu même à Château Rouge. Tanga bimisi biloko ba tutu ba bimisi yango na Chine ba komi kote kango. Viana na mona e ba yena Château Rouge yakobo stomboka. Tu vois? Ngai on dirait mon consul na kosala na baka na tedimo na kozabino mbana mebino tina izini na ba Italie. Romane ni tende ba peto ba minde ba Italie ba pesa nga respect. Ngai na lakise bele musala. Ba magasin mi ngomo na musanga to na lakise ba misala. Est-ce que tissu on yebe tissu né? Mais il a d'abord tissu. Il a d'abord ya tissu. Ce que yeba yondé. Au même neto la taka. Couleur et lamba ils en a code. Est-ce que bien couleur et lambeza na code parce que mundele na vini ala taka 3 couleurs noir, gris, bleu. Noir, gris, bleu ils ont un style mokoma la te mundele azo kene nango soirée ala tango ou bazo kene nango par exemple ba nini ba invitation nini non lelo biso sikoyo soko moni mundele la ti rose violet, jaune, vert, ils ont un code. Il y a un moment où ils ont lamba, mundela tourne à talio, à quitter sur talio. Mon sait pas pourquoi talio. Yo moni katelo passe à bobongi. Mais non, à ebi que lamba na yolati, est-ce qu'ils ont code? Parce que évidemment c'est ça code des apports nini gay. OK. La mode c'est des gays. OK. Batasima ndako. La mode des apports d'aba gay. C'est qui sort les bango balala kabala mukaka pona kola ki sa mode année été ni tokola ta saison ni automne tokola ta ni oyebinga na zaka nsusu 4h du matin 5h du matin na otalaka ba défilé de mode des années 40 45 50 ans. Là naza na collection na komisa na été on a préparé depuis hiver. Parce que na jonga ba mindele na Italie, nga naza spécialiste na deux qualités. Laine, coton. Mengai, c'est moi on dit qui a lancé jean à chambré et commis à la mode, chemise à longuette et commis à la mode, chemise épingle et commis à la mode, blazer imprimé et commis à la mode. Ah bon? C'est moi. N'a que se lancer chaussures à 3 temps et chaussures à 2 temps. C'est moi. Mais mon collègue n'a pas fait tout. Mon collègue n'a pas cité un magasin qui a été belé ngam to na lakisi bango boulot.
ngana bandi côté que là-bas na ba homme politique na ba chef de l'état bana chef de l'état na utaki kala mingi te na Gabon kolati sa fête ya munene ngana kenati na Burkina Faso na 2 ministres à Burkina Faso na lati saka bango Andiris. Pourquoi? Na repère ce exemple. Au mani biso nde to ali awa toza ba miyindo me ndeko na moyindo azolingo peso nani valeur wana te mais mindelo bayaka soki mundela moni ocheboye il te respecte beaucoup ngaba mindelo bakota na magasin nanga atalinga ba lobi non azo sombela mbaso na bineka prix a sombi directement parce qu'il yebi que niveau muto a commis donc il a abimisi to énergie ngatango na bandi ko sala mais na bandi ko kende Italie ko salisa bilamba na bandi lelo te nga zo kende Italie te pona ko somba pendant 1 année 2 ans na bi non parce que tozo ke do somba biloko la place à moto et tant tozo te quand tozo koma tout ndenge moko comment na kombimisa valeur nanga il faut na banda ko salisa biloko na zona ba modèle nanga na zo salisa. Mais est-ce que ça peut être ma maison où vous appelez ça hôtel, il y a bizarre, bien. Oui. Ça s'allie. Oui. Autant à mon côté, tout le monde polémique. La maison, il y a biso ba noir. Non, il n'y a pas de créateur. Oui, la casa d'Abraham. Casa d'Abraham. Jimbo Fossa. Ouais. Mais et le comme on dit photo yo cannabis wana. Jimbo Fossa na ebi azaka kana makade. Abandi bekala. Oyebinga na kutana na vie titi le voilà mbalebele. Mais c'est vie ka idée. Mais depuis na fongola magasin to mona nati. Vous comprenez? C'est les gens qui faut ça biso tout tout wana photo yo kana to sala passer na izini toko sala tisi na biso moko. Tout ça la modèle était tisi. Il y a différent. Ouais, je comprends. Tisi to salisi ango. Obi tisi ba sala na coton, il y a chèvre, il y a mouton. Vous mona? Bon. Na biso tolingi kake na koti sambongo ma ozo ebate ke mbongo na zo koti selango po peso valeur ndengene il faut créer eloko ne tika la linzaka na yo mokolo ko kufa mutala talebe oui on a la déjà création interne. Est-ce que tu vois? Ça c'est idée nanga na ngona muto parce que to vandi nanga la lakisayo oyo nga na sali na magasin to nga sali on a lancé ngana ngi simume omi ba ser nanga mingi ba teka na ba château rouge mingi na mima bango ba nzela ba nino ba italien on se comprend ngana la ba vie mususu à l'époque bilamba tozo ko teka ngo musicien tanga zoya ba mise ba zoya tozo teka tozo nginda ozomona mais lelo bilamba ekomi aussi la valeur parce que circuit oya sangisa tout ça mais il faut tous na linzaka moko neti ba fosa moko vanda na lio ko moneki mangane dadi et frata mode si fou frata mode ouais il faut mutu fa toko sala ngana zo fana na connivence to ke ni taliti mais mutu na mutazana création na ye mutu na mutazana na tisi na ye alingi ngana rimele ezaleki enzo mutaza koteka jean mais ngana memi pantalon jean ya coupe droit sans pli avec pâte de serrage c'est moi qui a mené verse imprimé c'est moi qui a mené oyebi ngana kenda na Brazzaville na pesi mbote na Alain Croco la 10 Mbemba Michel Axel tango na bandi kolata pembe na mariage na balobi na wana ba congolais so babi mais ilamba pembe balata nga pona baptême ya komola tepso na mariage mais ba ki texte s'il fait j'avais fait
lelo pembe komi teni propre bango so blin blin omoni tango nalati costume ya jean tout jean mais nasali yango ya veste nalati na mariage ya mwana nanga na 2007 2008 wana bazosala sapologie bandi esika napesi oncle na ngai Mastunde tango nalati yango nalobi bato balobi na mais ndenge nini jean mais lelo chambre comme na valeur chambre c'est ça jean yango babenga yango chambre jean à peto mais c'est moi qui a mené na comment pe na site internet nanga il y a pas que mutokolo ba non c'est moi qui a mené le milieu africain c'est moi na magasin to ba français na Paris à moutage à ça la chemise à épingle be à col en longuette azati ngana sali sango na Italie chez monsieur Wilman chemise à pas na sali sango na 380 000 francs français à l'époque taki na moninga na Ferrari à Koufa Dicap la guerre de 100 ans Ngolo Moïse allez Didron témoin azali Yaban Chimba azali chemise à Pamba 380 000 Moutaza c'est sa chemise wana ezali limpioni na Madeleine OK na Montparnasse je crois 9e étage ou 6e étage non c'est ça pour la hôtel 14 c'est non nakende ko zo boule pona sali sana lata na fête po ba mona kanga moko après alobi nanga mais monsieur ndé no ko sa chemise à jean okola tango na veste na bi non ngana lingi ba marqué kina ba kanga moko mais na lobi na chemise na tango ko salango soko kole nango tchasko ya tissu nango ezala ya bleu blanc ya boy aminanga mais tu as des idées quand même hein? Mais ça pas aller hein? Na salisi yango tango na koti na masa nanga bato koti fete ningani na bimbo voilà c'est ça que je voulais c'est là que on dirait ça a commencé je viens de loin est-ce que vous avez des difficultés au monde pendant makambo au tilelo continue un peu comme monde ah oui ezali musalo ba difficultés ebele neti par exemple musala na biso ya musala moko ezabi obinga soki na linga kini na difficulté utolo bana mais na koza suna magasin na 18e été ouais nana baninga na ba comme na ba 5e arrondissement ba comme na 8e arrondissement ba fongoli ba magasin surtout ba Camerounais ba nini menga na boya ki pasinga na kutana ba grand couturier na kutana kala ga faire pesanga mbota lobi nanga c'est la lumière faut que tu viens na boya ton lumière c'est-à-dire pour l'action masolo pour na poussenga apeso makambo mais nga na boya makambo mabe na boya nakenda nakutana na japonais comme les nani Yusuka je comme ça là nakenda na Japon pona la que nous ça biloko mais tokutana neka na défilé wana na basiliste wana nakutana na mwana Chanchako ba boto za ta Chanchako zoiba très bien oui Chanchako azana d'origine italien mexicain ngana que la team Argentine on va simplement partout et c'est belle bazo fonga ba magasin on a siliste mais non oyebani na oselene ngana sala ba défilé de mode na kangi goudron mundele a pesinga place surtout aussi c'est me fucha o tago kota na on dirait ce qu'on mona o chaba parti wana ngai nazolatisa bana bakonzi belé na kotanga bango bakombote na bakonzi belé na ba musiciens belé qui sont RDC qui sont Brazzaville wana ngamo bena ibi mais tokotanga bakombo na bango te na Gabon na Côte d'Ivoire son âme repose à Orlis Mabélé oyebi Orlis Mabélé azava na porte de Clionco nani na château d'eau bato baza kokota ndako na ete le seul moto aza kokota ezanga mpo nini wana oyo akomaki premier ministre nani mososo ki nani
garçon wana azana mbongo ministre avec premier ministre nena ba mikola tsaki ma santé qui bien ti ba Doug Saga Saga cité nga na salis ngam tu na lança ka ba Dolce Gabbana mo zaki ko neti neti Leopard neti Nkoi vous bango ngam tu na lança bana na kei na Italie na kei na censure ezali ville moko très kabona ka 3 fekoti na bateau apé ke kone monter les choses sud d'Italie mafia ezala ko na bachaka munduki na table menga tant que petit na ke ko salisa biloko les ignorants est-ce que vous comprenez na kenati Vietnam voilà, comprenez-moi, il y a un iris, mais bon, le bézage belé, c'est quoi un iris? Mais quand on coupe sa biso sikoyo, parce qu'on va congolais, monsieur, mais on a sur la banque à boutique, on a boutique, bureau cher, boutique, est-ce que il fonctionnera? Nous sommes en besoin, il y a Ilamba. Ouais, vraiment, question de salinga vrai, l'inga trop. Au moins, bande qu'on a biso mingi, bazo aider bisoté. Bazo aider bisoté, bazo aider bisoté. Les lois qui ne sont pas là, c'est Jifo, qui ne sont pas là, c'est Ndibo, qui ne sont pas là, c'est Mundele. Les lois qui ont problème Mundele, on a quoi raté? Jamais. Ah ouais, raté. Il fallait pas soutenir Bisso. Vous avez vu? Parce que les lois que je n'ai le mon client, ça les monsieur client, n'a pas télémé. Vous avez vu? Ouais. Les lois tant que je sont pas là, so na Monique a tiré photo ne que nous connaissons du problème. On a quoi? C'est tout bête, mais solo il y a big en dessous, photo qui est en Suisse. Na Suisse. Vous avez vu? Tala biga Nsumu, le prophète, a sali galerie na hôtel nini mais a eu place à bina qui nous magasin Angola. Là je vais faire toujours qu'il y a mer na jina qui nous font la magasin Angola. Nazana représentant Andiris na Boston, na Canada na Québec, na représenté Andiris. Parce que nous font la magasin, nous font depuis 2020. Parce que Covid mute salaki. Bande ko na biso tanga zoya kana magasin akoti cheyo azo zona valeur te. Azo te. Omoni mais or ka ebiti ke ngana ko zwa tan ebele pona pesa ye ndenga ko latela na ndenge na kotala na tena ye na nzoto ne so ilambe ko kana be bonga na yete. Ngana bat mususu bayawa a marié à cause de bilamba côté mususu mais a koki kola tangote bazo benga na vidéo et en tant qu'un plein mariage ngana sali ya bango classement na lebine na sali lo mais je mususu ngana kotela ki yango chiki il faut futanga habiller ba conseiller pour na la question ndinga kola te faut futanga mbongo normalement yo tangela ka chiki omoni mais ba mususu mundelo la kokindika buba ana tiens a pesio au sombi a tunita ino a pesio tkei ma ebite ndinga kola kiso ndinga kola tate mais ngana zwa ka tamingi na ba client na ngao pourquoi na zwa ka tawana parce que ce client nanga bongi a baby eza image nanga baby si c'est mais soka bongi même na gagner te mena muto ah masola ti bien ozomini kende kune pa masana biso afeti atinde linga bato na le mesaka bino te di mola yo papi gen petit nanga migenema boye denga mingi na publicité vient nanga chamo photo ozomona boye denga mingi na pa publicité lelo nazomona recette ezokota te mesonga la tuni bato monsieur tanso babanga kakoya mo po ebele tamso mona ka boutique akuna sikoyo Andiris asola ramboka tondeni bon Andiris vraiment za ouvert na mututu et puis Andiris asolola ka mboka et puis Andiris asolola ka na pria bien awa na ko pesa bango aye akuzwa kuchelamba apesinga compte ake kuchina ngona ndako neme aye ko futanga après ezalate nana kaye sala maka pona batu subaya ka kuzwa bilamba na zwa ka les 12 na obine costume dans 300 bena nini na futa ngona 3 fois chaque fin dimanche ko pesa mbongo na mais na mundela ko sala ngote jamais menga na sala kango en plein confinement batu bakufeli batu na Afrique bazwa na kolungwa ndako nane ko fongola pona pesa bilamba atinda na mboka pa bakunda papa ne me akufutanga mbongo après
En tout cas. Ozomona. Ouais. Ouais. Toi depuis ma musicien belé mais tango ba komi na mbongo ba kimi pa na biso ba komola tabako ba kombo mususu. Mon frère, tout na via chali comme na zo ba via chayebi. Musique au de oye lekaki moi année oyo. Oye passé la télévision na M6. Ba opé sambongo na Ivoirien zo ko zo bilamé pa na zo ndola tsabande ko na biso ba congolais. Ezo ko na zo loba na yo. Mais ngai tant que secret na nga na biso je m'en fous. Na zupe Ivoirien on a Silis na PC Bilamba akaya longoli ba griffe nga te bambi kwa kombo na ye alati si ba bato. C'est chaud. Ozomona. Voilà. Parce que biso to nga na zalo ka docteur. Sekele. Sekele na nga. So na lati so papi gen. Soki na mona me tokutana na fête. Toko sonde to ebani na binote. Mais nga siko na kotala ndenge yo bongeli. Nga so tango bongeli na ko melata me 2 bouteilles de champagne salingeli de danger. Voilà. Est-ce qu'on c'est que les gens y a des médecins à soigner mutu bongi. Mutu on a sobé ça mi salando babaka. Ah moi ngam tu na la tisi. C'est là qui nous gasse parce que Valeria ya Silis c'était un modèle c'était. Voilà. Ah so koti etikali yona na abière na yo. Eh ngala batu subaka ka ba konu subaka ka garer voiture wana obazo benga ngabi bon. Il y a chez toi il y a beaucoup du monde là-bas non. Aïe à garer voiture à Koti à son bibi. Ba star pe ba sala bongo. Ça c'est un secret ngana star nanga. So na moni ki na niveau na ye. Aza star boy na komo ça ba tisi modèle na ko ça na magasin nanga te. Ezaka modèle na ye. Tisi na pe ezaka modèle na ye. Ba mariage mususu ne na utaki gabo ya mariage mutu munene. Mokonzi munene. Famille ya mokonzi akufaki. Mettons bazwinga parce que ministre na ye na latisaka ye. Amoni atindelinga mutu bazwinga bien nake. Une semaine na zongi. Na sai biloko na ye na ti initial na ye na komi kombo ni na doubler tout après na memi biloko ke na ti kini na Gabon mariage c'est 3 jours na je vole na zongi. OK. Voilà, merci beaucoup Andy Riss, je crois que s'il était ba émission za belé émission surtout ça na yo to la ki sapenza to la ki sapenza moi boutique et puis to la ki sabatu moi bagou au la ki sabatu moi bagou. Et puis déjà on a lancé appel bande konyo so on a besoin conseil moko pour na makamba bilamba donc Andy Riss Otolobaka yaka na yoka yaka ko benga no jute yaka na 13 rue de Dijon hein rue Dijon hein 13 rue Joseph Dijon voilà 13 rue Joseph Dijon na métro Simplon et so combien en tout cas okuta Andy Riss bogosola mboka parce que a biloko ya liawa ya kosala poto 6 Andy Riss le basoke puis moins 2 personnes en bote poto 6 en biso bon lilo basoke kaka ezabo eke biso to ba africain na kopesa conseil na bandeko na biso bazo somba bilamba na ba pays na batu mususu faut faire attention parce que tozobela ba problème de tension hypertension comment on appelle les maladies mususu zanini ezo fomi biso na bilamba tozolata. OK ouais na pesa mino conseil parce que il faut bien comprendre dango bilamba o bomona koyo yango moningai on dit risque na ali toujours na basé que na coton 100% coton tient to lana. Pourquoi? Parce que travail na ngambi ngeza na ba italien parce que ba italien ba 100% numéro 1 na coton. Bilamba oyo kaka na moni client mo kaka lobi nanga super ba super 120 na yo ba na luka super 320 super 280 na seki tango na seki ndeko wana amona kinga mabe na bino ndeko na seki parce que nazo la super 140 super 160 au lobité au lingi tout super 280 220 a lobi nanga pona nini moi si na lobi e papa yo kana ndeko azo c'est parce que ndeko na biso to yo kaye na la kisie na tana ba tissier beleza na simananga na comptoir na la kisie na bi bon mon frère côté quand na fungolo ka pour comprendre ko yo ka pesa bien na lobi o moni tissi nango na do super 140 super 140 super 180 ngo ozomona ngo eza 100% laine tiento per cento laine ozomona os 280 300 laksanga yango ya OK d'accord na lobi ne tiabwe oyoki solo o na yoki solo ndenge nini on azoka solo moni tini na OK bongo awo moni oyoki solo nini nazoka neti solo ya nini atazo comprendre how distinguer solo te
na parce que yebité on l'a bien na bimi na libanda na moyi na la kise tisiango mibale boye amoni nga na zolingo izo briller zo comme mafuta wana de super scène parce na moni na magasin moko wa na avokende Barbès na moni ngo kuna ya zolinga mafuta na bi oui c'est là le problème. Tango bomona ka super 280 240 320 ezali mélangé avec pétrole ça va benga ngo super 120 et ça super 320 ils ont mélangé la policière. Donc cela veut dire quoi? 45% laine et 65% policière. Yango na tango ko la tango na nzoto. Soki moyi na biso Afrique ou bien moyi apote ndenge suko ka. O mona ko sentir nzoto comme trop moto. Nzoto wana ta moto, cela veut dire quoi? Pétrole parce que ba sali yango na pétrole. Et ici on attend aux la telango et ko salo ndenge nini. Tango to transpiraka nini to respira na ba poil tu za na ba trou ozomona et tango ezokota ezeko transmettre yo moto ya pétrole wana na makila yango mona to bela ba tension au moins so mona cancer ba mso ko mona remoko et bimisi ba bouton c'est ça bolanda kate so moni kosi wana moni kuna kosi kuna moins cher faire attention. Même na ba chaussures ezali. Boko mona ba chaussures mususu lati cuir nango eza trop makas. Et cuir wana eza nini travaille par pétrole. Et tango zola tango okomona chaussure na yo e komi ko salo ba corps. Et tango zo tambola e komo sala yo ba crampe na makolo. Il faut vous faire attention. OK na biso bande qu'on a vu tous côté liango matchi qui toko yebsa ndenge betala. Ça remarqué so côté na magasin mingi ya bashuna so côté vous sentez sur la pétrole. Bon remarque comme so côté magasin zo côté ya ba chaussures qui sur la pétrole cela veut dire les chaussures là c'est des mauvais. Qui les a ngoté. Ça va c'est que et belé na koloba belé na lobité. Nga mola loba ina na loba na bi oui na ko sala émission na ko loba na mola mais na ko loba sur côté parce que eza bato belé tout ça nga na boya ki ko sala na cha magasin na rimele parce que ils sont pas des bosseurs. Bazo copier tout et puis tout ça c'est le modèle né bango tu va comme kana modèle wana na faut varier. Un créateur un styliste il faut créer le konao yango na lobaki no ke funa remercie ba vie ba bandaki belik nani Eric Lema tu avais Tokoyama nani Kazamoto et puis ba venanga nani Gianni Umberto Igor Mombenga bango tu bavait aimé ba Serge tout ça là parce que c'est eux qui ont commencé des magasins avant. Mais ngana bandi ko sala bilamba c'est depuis longtemps mais na ju ko jone ko so magasin retard mais bano na laxi bango misala ba fongola ba magasin vanga. Mais eloko moko est différent na bango parce que na ko laxa 3 prises mais na bomba ka 2 prises nanga. Les kinga na connaissance artistique. Ngana na vraie connaissance artistique. Andiris, voilà, tout ça n'a besoin de dire, c'est moi des personnes bamboté, tout ça n'a besoin. Bon, merci à toi. Na pesi na bana ya Switzerland bango tumbote kuna. Et puis na pesi na famille ya vieux de Fao tout ça là qui na fête les cas qui samedi, vraiment les cas qui bien. Vraiment c'est un trop vraiment na ba tout basé une organisation tout ya fête ya vieux def. Et puis les 9 tout allé na Suisse pour na 45 jours ya papa ya Bigansumu délégation to ke biso tout na bino c'est voilà fête aux allées 9 mais biso to kolongo vendredi et puis na pesi tout na bana nanga tumbote na bakoko nanga mbote et puis na bino bapandi sango quoi. Voilà, merci beaucoup. Je crois que prochainement tu reviendras ici en dire Iris au moins makambo le besoin moi belé na domaine nyonso il faut que ça l'effort hein kotuna tu peux s'adresser wana en dire Iris n'hésitez pas yaka beaucoup tana pripe ya malamu à sola ramboka au pesi pena mwandambo ke na yo
au jupe plan talaka ezalaka penate tokomi na soka merci tolobe la vie. Ah papi Gen. Désolé hein. Tu au sel ça ga Yoka Zinago de Mapulusu, moi à Genève, suis irlandais. Namileli leli nzoto nanga, nakomi tuna likambo nini ngonzambe, baninga tokola koba inanga mabe, nasalisa pe mingi o mama ayebi, niakosa leli bapasi na ye. Bae ba seka kangai lelo ba moni bae ba finga kangai lelo ba kamwe oh mwana ngoro mawa yeye oh pepa kakutumbo te na kati ya sefa nyakos na poto masolo se yayo ngana ye olelo poto yokana mama ngana ye olelo poto silisa kanisa mosika engana